W le Collet à Congo. Est-ce que vous avez non, papa Placide de Jésus. Le Congo, le Collet est un important pour la fortune à Banamboka. Donc, pour remarquer que Basta, Nyonso ya Mokino Bimba, Basta Bango Bazaka, ben fidèle. Toujours mon Basta va comme beaucoup fébélé, na ba AVC, Nyonso nini souci, ya ba maman. Comme beta libanda donc ezokuna mpona nini likambo wana ezosala na kana mikro ya Kongo bote papa tozomona na mokili mobimba basa bastar donc ya bamusicien ezala bastar comédien eza bamusicien basi na bango suka bazalaka ben fidèle na mibali na bango mpona nini ezala na bamindele. Le problème, c'est totalement bien. Il est très profond, tu analyser les questions dans eux. Tu as un sens propre. Moi, c'est un mouton à l'endroit où je moi, si à l'endroit, le Cambo est un positif. Si vous mal ça, c'est comme les paniques pour quoi. Il y a un commune à Sangango, il y a l'endroit comme il est dans ma bouche. Le roi Sangango comme il est dans ma bouche. Va perdre le contrôle. Va perdre le contrôle. Amimoni que yé pas comme le roi mobile naé. Yé pas comme le coup par contre tu as un can en Zélande qui va faire mobile naé. Alors, bah comme va plus aborder la faiblesse est naturelle parce que ça a moi ça au commission mine collègue. Moi ça c'est là. Il dépend de son moi. Donc moi star ni oyo yebi ke basa mo ba déconnant. Ah, quand on va la caméra, on va un problème. Na eu bango belé pour na zope malchance au fan bango bisusu bakufa même bakamaro ba na télévision siko so bazona émission na télévision o ba mona nga na yike mona rolo ba ya bakombo ba star mususu na yebi bazé belé mais kotanga koma bato a ko kitanga problème na to na ko samba ya on a tenu ba komona mais na yebi bango pour na fana na bango. Merci papa. Basa basta ba toi fidèle. C'est parce que moi ça star hein? Star déjà y est mon asa sollicité na basi et belé hein? Moi si pe na ngonga wana peut-être moi mon bali na ye a fandi 1 mois 2 mois au palper hein? Mon bali a qui voyage c'est 6 mois na libanda c'est une année libanda. Moi si pas on a besoin ya nzoto au sawa ya nzoto tu fais ça mbongo te ils appellent mbongo peut-être ils appellent ça sentiment alors tant qu'on doit aborder tout le monde a fait pas de musique à coucher na bonne na boy na mona accoucher pour la mbongo te na domestique na coucher pour la mbongo te ma coucher quand pour la absence prolongée à mobile absence prolongée à mobile mais à star donc mobile a eu du concert peut-être a eu du concert fatigué moi c'est aussi bien à beaucoup atena fatigué l'homme soit si bien fatigué les autres temps est belé on se comprend donc mobile fait en faire comme si na ba hein na ba sentiment wala moi ça va déconner pour la mbongo te a déconner pour la bio rebelle te pour la sentiment intérieur wana ka on est ça la vie pour la star à part wana na ebiso pour la mbongo la limite ça ka ba sentiment intérieur bon moi je suis au commissaire a commis moi c'est moi c'est na ba commissaire moi c'est so commissaire moi so ebise voter na ye o laxi ya zanani et si le vu moi c'est merci papa le basi ndenge mozali le de joie pe lisusu et tout ça là-bas ba mona ye ami kiti si lisusu côté moi a komi comme mona ye mo connaître hein ye be lisusu ala net mobali na ye ozolanda ye pa communauté mobali na ye pe atali na mobali
pe tuna zwa ifanzwa pembeni ezane tizaluzi ya base ndenge kita yo zwa kangana zwa te yo sala ka bolingana sala boite to za ka bino nda kaka bo la solo yango wana basi ka po ba bibanda il faut abimana ye di banda ba ina za vedette mais ye ka ko ya 0 comité sollicité a comité sollicité a musika anazo papa mwasi papa wemba anazo mwasi eskisenga anazo mwasi tel moko bonga pena yebana ouais amour merci papa moi ça sera facile les amours ça libale moi ça nous nandeni oh mais si pour yeba pour moi ça libale foyer chaque foyer ça a un problème parce que naturellement on a pas âge pour passer avant notre côté on a pas deuxième âge donc 52 53 ans à comment on a un problème on les a vraiment naturel parce que nous avons un renfort ça c'est pas stimulant nous avons besoin de foyer besoin vraiment de moi alors et comment malibanda parce que ça c'est secrétaire mais comment on a un problème c'est surtout au côté na moi ça on a problème moi na foyer na et puis on intéressé 2 fois 3 fois mais ban na robo parce que là humain nous sommes na pour na ndaka côté na discussion et puis on assurer yo on assurer que on garder secret na yé on exposer parce qu'après c'est facilité on n'est pas na yé on joue no yé alors c'est moi qui kamo que bon nibali miso basedaka bakozaka basi na bango antuka na yo kate na yebate bate kolonel na menga yawa basi na kufaka na bima nao ekuta mpona mamoni wana nakoloba nde basi na bango mpena bazalaka mpena na sir mpena bajo na bango te donc eloko mpesaka ndenge wana bajo na bango bazalaka mpena coince mingi na palin te basorti elekaka trop trop de sortie mwasi bazotikala ye moko donc na basansi ya kotikala ye moko mabe mwasi aza faible yango tozomona bestar mingi ya Congo awa bazokufa avant bazozwa AVC donc balingi mpena contact trop te na basi na bango donc bamipesaka mingi na mosala bamipesaka trop na boulot devant ndako basala te akokende mosala boye azongita mosu 1 heure des heures temps so abimi donc temps mpena akobana chene mpena asolola mwa ndenge ezalaka batoli donc soulage batemps mpena ezalaka te merci papa masasi eloko elobaka motu mama basi ya bastar baza bafidele bateli yo mona star nanu oza nano ya fidélité te epa ya mwasi na yo oza star opete ata pene bastar bisa tomoni oza star mais ozobimaka na basi ebele obima mwasi ebele par rapport ya mwasi ya ndako parce que mwasi ya ndako mpe etaki azoyokaka mpo basi mosusu balobaka bazanga babitusu baisa bango tomoni mobele na yo na basi ebele mobele na yo bobotaki yo ya star otyaka mwasi no à l'aise vraiment te ye mpe mwasi mpo amona mpe kaka unité po parce que mobele na nga epa na nga aloba boye libanda asala maboye tika nga mpe lemo mpe nazala mpe bepo esalaka mpe lemo mabe yo tomona lelo nani misia nani ya jido nani c'est bien tokomoni kaka ki akoyeli problème moko boye akoyesala te parce que azalaki fidélité te pa ya mwasi ne mwasi ne mpe libanda yo mobali oke libanda bamona babwati na babasi bon mwasi mpe na kati ya ndako esebebe te paluka pasani asala bilo mosu mpe mpo esepeso mpe te mpe mpona bato mingi bastar bazalaka na basi mpe ya bien otake yo motu mosu aza libanda aza star te balaka ebele alukaka kaki azwa mwasi na yo mpo mwasi ebi kaki bon nalande kaka obimisele tout bala yango ebele babiloko yango ebele ye mpo alukani alanda ebe
que biso na peut être conseiller na ba musicien ba star ça l'appelle les mots fidélité la moi sinon peut parler moi sinon peut parler les mots bien les mots sorti OK na yé les mots poso beta peut parcours pe na yé et ça fait bien ça que belo mo ka ki amona mbali bandate parce que ngana zambo na ngebele na zola na tamu tu na pile moi ça ndeti ya famille na Hollande parce que na bala na ngebele na Hollande na yo beta ke moi c'est vraiment fidélité mobile na yo okima nyosona so moi zola zambo ngebele na prouver kaka pour la fidélité yo mobile ta star ta fidélité na mobile na moi c'est na yo moi c'est ta fidélité na mobile na yo yo mobile zo beta mabe moi c'est pas beta pe mabe ya mokili mobima ndeti ba Whitney ba Bobby Brown bango pe ba beta na bango di banda na bango pe anda mbongo te mokili mobimba ala nda la dans en général au pas ko chele pe ebele yo mo ba ta ka na beta na ngai kitoko papa merci bon nga selon nga c'est peu banalise na ngai ba c'est ba star bazalaka ba infidèle pour la nini parce que nous ndenge de ba star ana la plupart ba tournage na bango ba clip na bango star ona na basi bon yo était que moi si mais yo peut-être moi si à Arkeli au voyant là non au de l'écran bomoni mobile non mais film moko boy na ba clip moko ba ndenge moko boy c'est lo yo on va toujours barrière penser mais une façon on mobile moko en starter on va mobile à mobile na ngai pour on me déconner est un peu difficile mais une fois on mobile star yo moi si au cause la sur na mobile non parce que même peu mobile na yo à cause la peine na yo moko péter parce qu'il y a une star à ça n'importe où il y a ligne à ça parce qu'il y a star yango ils sont normal parce que n'a pas déconner parce que moi c'est assez normal n'était vis-à-vis qui côté la vie au mobile azana ngo naie il faut déconner pour à sur normal n'était c'est ça merci inchallah boza comment c'est pembe moi nini parce que ton mobile azana tante il va commencer la beauté là aux moins moi ça beauté na ndeni qui a pembe na baspe na design na alors mobile au PC tante ce que mobile tanyo so ke na boulot répétition makambo bele ka répétition ba voyage kili ce que momi alinga bongo te momi alinga faut contact au tirer pour zongi à la milieu moins droit dami jusqu'au lien à oti au lieu kuna de bonne personne biliani au lieu ah non kulega olala kula pe mo mettre ko tampizati et ça bon oui on entend pendant un moment c'est on lieu qui wa yo le banani on répétition la bouteille moi le moi mkebu aobe on peut régime pépé ça la linga fa la masse money alors moi souvent on dit bilia la liga moi le moi qui anda ko de temps liette pour un bon on a dit souvent on va se déconner on va se comme infidèle mais oui normalement pour moi c'est on a taillé mon ko ban infidèle ndé mais makam wana mikini makamni ngonzo ngolo batu makam nini makam monga za kama moko ligam nini tu attendez que tu as mon trop fait voilà on a ba star rebelle ya mokili ba monde entier basi na bango bazaka be fidèle et pas na bango pona ni eza bastar bango moko bastar omona moko star mona basi ebele plusieurs dans les femmes donc il y a moins de ça qui basi na bana fidèle aobima oba bamisien abimaki ozonga ba 4 bali ba boîte trop donc on a pas avec fidèle on a bon on bala to ke ba boîte yo moi c'est pas comme infidèle on a bon ba yo ka rapide ne ba mission so ba leader bana par ici par là on a ba mobasi na mwana bala mitema ko bana moi si on ma choc ta ko bala ça merci bote papa bote maman comment va star rebelle ya mokili mobimba basi na bango toujours bazaka ben infidèle pas na bango pona ni bon eza question faut moi ça genre infidèle pas star moni basa ba star faut bazala na motema
Pour star, musicien, star, c'est ça, dans ma contrat, c'est un voyage, un déplacement, donc là, tout le monde, tout à bateau. Alors, ma fan, il faut, bazala, c'est plus ça, ma fan, il y a un concert, donc, quand il y a un fan d'Apinana, quand il y a un fan d'Apinana, moi, c'est une base sur le cas. Ils appellent un temps, il y a plus de moi, ça, c'est un fan dans la montée, malgré que maman, à comprendre qu'il y a un bal, il y a un star, à Zara, il y a une montée. Azape ya bato faut soki asa produit asali concert te mbongo ekota te donc faut net star faut voyager à trop vrai star faut voyager à trop bacontract baproduction faut ezalaka ya wana basi mosusu bakoka bango supporte baabsence wana te bamoni mbale baabsence eleki mbala voyage ata un mois asali un mois ata na poto ya tikali na kini azokoka ne shot wana te akomi aki alingi libanda yango esalaka mwa yango na conseiller basa bastar tu bazala motema bakanga motema bazala fidèle eza mambo bongo ya mambo comme bapaso avoyage te bongo ekota te atambola mpe na motuka te so papa beti concert ata na mali kuna te mwasi na otambola na motuka te bana batanga te donc mpo bana ne batanga na baklasse ya bien motuka bien vie ya bien fo oluka donc esenga fo mwa déplacement mo bavoyage ebele yango esalaka mwasi azali motema te papa obela AVC badekoni. Ok, merci papa. tokomi na suka ya reportage ya biso oyoki ndenge bandeko balasa vraimen nazosenga bamama obi mwasi oza mama ndenge bobike basa bastar bazaka bainfidèle epa bamibali na bango mwasi aza mama lofo ozala motu ya monene eza teke soki papa azobima azokeba concert azokeba répétition ye asali clip na mwana mwasi songolo ke esala motema pasi obima libanda eza malamu te foko oza na motema ya bomama foko ozalaka mote ya monene okoma mobali na otala oyo tokoma omona bastar ebele bamisusu bakoma okufa briske akoya boye akoya okuta babeta mama mpaka bakunutu na motu mosusu mosusu na pli peti na ye mpe na pli vie na ye omoni ke bapapa bastar ebele bazobela bazozwa crise cardiaque bazosala AVC mpona nini pasi wana eza malamu te wana ozosenga na bino bamama ozalaka mote ya monene ka nde nzambe akela biso ke tozalaka mote ya monene ozalaka mote ya monene bino mpe bapapa bino bastar oyebi toza mare na palais mosusu mpe mare aza kano ya koleka kutu oyo kutu olanda libanda mais ozosala bongo ozobosana ke mama mpe aza motu motema mpe ezala nango libende te kende na osala boye o mama azala mote ya monene ayebi kaka non osala yango oyo mpo nazwelaka mbongo mpo nalesaka bango bien sûr mais koyeba nde nini kozala na mama koyeba ndeni kozala na mama koyeba nde nini kokokisa baposa ya mama na ndako po de façon ke mama abima libanda te napesi merci papa mpe ewala ye moto azwi baimage oyo napesi merci na papi kosala ye nde moto amote yango napesi bino nyonso mote bino bato balandaka biso na 3w na baero balandaka biso na 3w lokole ya congo.com koma napesi bino mbote napesi mbote epa chaque fois esika oza na belgique esika okota tro lodia kova napesi mbote fleury balekobos na londres napesi mbote nabosani te mpo l'ambassade ataka yo napesi mbote tro fabrice malika nabosani te prince makanda ami ya chic bapembele napesi mbote esika boza kuna na paris napesi mo basalama moko ojo le véritable british napesi mbote napesi bino nyonso mbote nabosani te ingénieur vangu na belgique napesi mbote bino nyonso bolandaka biso napesi bino bambota tro koyeba te kongo lokole aza na baactivité ebele asuki kaka na site te asuki na baactivité ebele kongo lokole aza na maison computer service oyo ezosenga bapartenaire batravailler ensemble toyebi ke kongo lokole eza site oyo mama kidi lakambaka awa na kinshasa na belgique kuna tozomona papa ema banzani so totai na france tozomona david olito bokontakte bato wana bakoyebisa bino oyo aza na besoin atravailler na mama kidi bisengo na computer service maison na biso computer service
totekaka babiloko nyonso oyo etala oyo esengeli oyo eza na informatique tozomona basourire babiloko nyonso bino bainformaticien boyebi ke no eloko oyo songolo eza mpona informatique yango biso totekaka na computer service oyo oza na mposo otravaille na mama gidi bisene bobenga papa et mama nzambe production na Belgique bobenga papa David Oliko na France ozwa bango awa na Kinshasa bobenga mama Gidi Biselo so bozwi ete bozolana na directeur ya programme de Mandeku bango nde baza disponible mpona bino boyebisa bino nde nini ya kotravaille Kongo Lokole eza mpona mutu nyonso oyo aza na posa atravaille na Kongo Lokole boya bozwa bino maboko merci.